Ouais, ça mninga boss nanga ça boss nanga ya musique ya musique ya faire rigola. Oh mon boss, je suis de nuance, mon boss. Fali Poupa. Ouais, 3 fois Russell. Ray Mago, mon boss. Bien affilé. Bébé c'est ma question là. Sona combien sona ni masa ona ni. Gigola. Ouais, type wana. Donc ya wana. On est Gigola. Il y a type wana. Donc ya wana so beta vocal na ngai ona yemba na disque na batu bapesa bambongo. Architecte Jaitan c'est la PC Moutesika ça liste quand c'est mon premier vocal je dans na Congo vocal wana. Vous comprenez? Donc architecte Jaitan c'est ba mettre go kayu ba bima wana ba visa ba landi lisidi. Vous comprenez? Pla wana bimi après 2 ans ya aye ko songela ngona bimi kole comment non ke yo ba question na yo réponse na ngai question na réponse na ngai tika na yanolae. Bana yolo bana méchant type on doit le baki. Donc les Cameroun oh ils a des personnes beaucoup ici yolo. Pour l'émission qui t'a na yolo ba menancer donc après mettre avocat ba wane mungaba eza na ba artiste oyoyo bazana ba travail mokier. Donc pour na ye aye bana as une information eh bien il faut luka ba polémique mo ezanga tina finga ba grand. Nditi type on a ba bomber puis Hollandais libyen. So Hollandais très bien. Azan type mo be muta ba kwiti. Donc le ko ba benga mikolo bombe. Ba bombe. C'est Matika Songo TV, Chenia, Mouya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Mouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la langue qu'on appelle Matika Songo, Matkas, de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noa eta bataketo ba jaloux. Matika Songo. On a bato kete belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi selengi na internet. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kasongo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de notre chaîne YouTube, avec votre humble serviteur Gypsimbimi Bozalaki Bele Bafan Yagosenga na Mbela Bino, artiste Nabino BBS, artiste et Didier Lacoste, blague écoutez. La big dédicace d'avance na Matika Songo, Kasongo Kaskas, la big dédicace d'avance na Aris la merveille de Paris, na Anthony Mea na Katia Panama, Anthony Wangiu de Paris. La big dédicace na Baron na Grèce, la big dédicace na Lino et Mamutambonga Sika. Mutambonga Moto Moko, la big dédicace l'inspecteur Trésor Fazil, big dédicace sous l'inspecteur Léonard Kasongo, la big dédicace na maître avocat solo, maître Wane Mungaba, maître solo, ce qui bolingi ba procès na binu gagné donc tozana maître, big dédicace sous na maître Yannick et Felama Bodina profondeur. BBS, bonjour. Bonjour mon Panzi Sango. Bon artiste.
Ouais, Gypsy, Pepe, Longolo, Tata. Artiste soin, hein? On est ratata. Artiste. Toi qui Didier Lacoste, Azana concert Mobo à Paris, et ça samedi le 30 octobre, donc, Bobet à Paris, Bokende groupe ou quoi, on a invité? Ouais, merci pour la parole. En tout cas, on a passé nos mots na boss, na Didier Lacoste, mis l'esprit, moté ma maman bite à l'Ikabo à Pembe. En tout cas, c'est logiquement, donc Didier Lacoste, le 30 octobre, où il y avait un poulet, un petit, dans la salle Belle Marie. De confirmer dans la fiche déjà que tout le monde sur le site au Tali, on comprend que dans la salle on a Belle Marie, artiste au Beta wana donc moi faut te dire la cause c'est un groupe Didier Lacoste c'est même vraiment groupe. Oh, souvent à Beta et mon quoi qui a joué donc té le monde ça que mon une fois ma grand leader, fois ma grand leader, une fois ma signé Wenge. Adolphe Azala, Ouera Azala, on te basa mais Ouera pardon venanga Didier Lacoste c'est Biman Asala nzembo mukile ebite lelo yo kangelinga motema mboye eli ezaka na kati ya Wenge epesa la gaz ya jeté donc agi lokoma agi ma petit na tawana so expect ni matan o mais miso ba masa ne tout ba pour sa pepe na été grand leader. Mais tout est normal. Vous avez sous nos concert les 30 juillet. Si na loi na kana moi o loi na lino. OK groupe. Toki groupe ma pri loi na ne tota so makam ne suko ya mikili donc Paris ali. C'est que Paris vraiment ça confirme. Oh bana Paris donc bolela bebes na musika bolela ba poulet bebes na ba poulet Didier Lacoste na musika. Tozo ya manzo to solo là. Toi ba chéri bozela biso quoi. Bobongisa makambo donc boyoka makambo na bino sanjo te machine tezo azoya. OK BBS to ko pe kala na couture grand couturier mort na biso yo ko kala. Avec de la mode ya mser ya na Rose Ngoya na bien que ser donc mabonde le belé. Groupe Rose Ngoya na couture ba olela ba okata moi Gypsy Mopandi sango. Par rapport à Dynastie. Logiquement il s'appelle Gabana te pour nara ngompe pour nara nazo na pilo lindambo aïe mi marché sala noki nara mabanzo maleki noki na kodaye kotala te santoyo yalo poso na ngai tala ya molimo ekoma ya ngwanzwe ekoma ya susio ekoma ya moniato Narana rose bolingwa pipi piloli nena vocal langai il s'appelle Gabana nara évêque abetinga nkuna bolingo lokola golbera beta conspira pardon zongisa bolingo bongo kendeno mete wane ya katotia likambo na mesa to bongisa arima jetwa la Congo pichu nzembo yaya Bébé boya me oyamvoma obetinga butu mobimo nzoto ekomi pasi na tongo tiki tolandinga eza nzoto yo bana Paris tozoya na nko bobetaka pe malembe ya bébé bana Paris donc wana maître wane mungaba donc la sagesse du droit congolais ça la degré Nara Kuti a tout n'engana lo banelo mon boy il paraît que Gigola a bêta vocal mon album na bango baloba ke ezaya yo na Kuti a confirmé que ezaya yo. En tout cas on a merci pour la parole pesinga luka benwa question oyo omoni soki papa ça Jésus de nuance il faut moi na luka o salata moi Angelou hein mais papa so bosser bana so bosser te ya wana comment est-ce qu'on masa wana ni ouais type wana donc ya wana Gigola ya type wana donc ya wana so beta vocal na ngai ona yemba na disque na batu bapesa bambongo ba architecte Jaitan c'est la PC mototika ça disque bimisa bon premier vocal Jaitan c'est bima na Congo vocal wana vous comprenez donc ba architecte Jaitan c'est ba maître ko kayud ba bima wana ba visa ba landi lisidi vous comprenez pla wana bimi après 2 ans ya aye kozongela ngona ebi mikolo comme non que l'album na bino ou bien dernier nga na betango déjà ba l'an 2014 un album oyo balance zanango na ebité na koyemba mwele kongo bana kiba comprendre vocal ngo onya silisa makambo guerre bongo tala ya BBS yangana na couture comme lokola koloka évêque bolingo lobelinga rimu kwa buo wo Archi eze wi mukabu
ampula zanga bapake meshaisaka minzela mama ye mpukwa komodondo ana pale bayanke badamelinga niao François s'est multiplié fois des na mi appelle la pompe essence vertige ya bolingo bébé ça créé incendie Willy Mouché Nico Damboka maître Coco Kayudi Charlie Mbosana Peter Khan Mboshi Sapo donc focal yango en tout cas ce côté na Kingongolo c'est que bien oyo balan album c'est que bien album chanson télécommande toyemba 6 chanteurs on a 3e vocal donc vocal on embelio ba Willy Moucheni ba dédicacé na kasi ba fait na Charlie Mboshana iparami na fait na fira ayibike ana kati ayibike ti ayimba vocal bike vocal za BBS fait Charlie Mboshana bi makambo bien donc ba landri bisidi on te comprend ba bi vocal oh donc ya ba to travailler nete ba pesa chance mingi na ba bomber parce que mais la trop ba bomber ba tokoto donc tant on travaille à té qui peut un combo ana ah ya mais la bomber mais oui tant on travaille trop té ozo luka oyiba oyimba vocal o déjà ba yembi ba pesela ba mbongo yo bandeli yango ne mikolo komi ki osala marumba na ozimo eloka papa wemba ya kalotie elomo ya fait le tumba tie nanga ipo mo bulinga ka sika siko ngana nzembo te ke ba vocal hein donc osali vocal na yo osali ba pese espace ya oyemba vocal mais on préfère vocal BBS donc bango tunga na bible na bango donc papa na bango mais na kati ya Paris ya bisenga ke nani gigola ndem te mbaki on liboso le vient sur la loba et le côté à mon raison exacte nga na beti album wana en 2014 oyo balance ozanango kayungula na kati nga tia vocal wana ena ba clip na makambo tupe kanga na mboka na loba la hier au beta on a 2000 combien balan 2020 si je crois bien 21 21 20 sur nga na Nicolo Pla ma question réponse na ngai nga na beta 2014 il y a beta 2020 non il peut sur un public na yo il m'a pas dit ça il a bon message ok bébé est-ce que le bien non lika moi mukie à propos makambo ezo nongwa na mboka black ikutote à propos ya faire azobeta album mo boy dynasty na ebite so e bien azobeta dynasty asangisi ba artiste tout o ba beta na maison mère pour ba beta album wana mais tomoni Didier Lacoste a boye invitation et pourquoi eza pona nini bon en tout cas pour la question on eza likambo banzoko walika banzoko donc biso to so matiti mais pour na conformer ma public à Didier Lacoste pour to ka pelepene qui a vu le père a vu le fils au moni album wana et écoute qui biso tu fais avec Candri avec ma plein trop Candri avec plein en tout cas moi ba tour ba Luanda moi ba tour moi ba me belé to na studio to bon ça makambo bon aso déboulement fait malika 14 GA donc suna EP bon makambo ne yaki vandi maki yango mais era tali calendrier na ye amoni eko simbate yango asolaki na muninga na ye en tout cas atambala sima dynastie deuxième oya wana en tout cas akozanga te ocha prince na ye ba obi asolo mbala simate ezalaki nde après par rapport à guerre d'esprit non logiquement landa vu asolo kana écran na même système internet aso normalement habite deuxième féro aleki na TV à lobby à propos nango par rapport à Didier Lacoste nda boy donc omoni biso ba Didier Lacoste ba fait rigola ba bindombe ba JDT ba Jani ba fait na biso ba uti musika ba on na makambo na ba force na bango pe yango esali biso oyo tobimi oyo ba bitumba na bango eza makambo na bango papa on comprend donc eza bitumba makambo na bango ete ke makambo ya papa yo mona ko tango type wana yo na website bango ke ndeko bon ça nous accompagnateur na accompagnement boulot na quitter accompagnement na disque ba obetela kayo na disque ba betela kayo o le kana accompagnement oza porte parole type on ko mwana ti ouais type bon ouais type ba bombe wana ba betela ki presse ba disque belezana abetera na été et aneka un figurant le bate présent wata donc pot de fleurs mouvement il ça ba na des boulot comme la porte parole. Comme on est porte-parole donc mon lobeli donc la mère main de Jésus de Niance c'est que Didier Lacoste a solo là na muninga na epo azaki na ba contretemps ya moi ça on expliquer yango Didier Lacoste a boire qui par rapport à guerre d'esprit rien qui est problème mais leader na Didier Lacoste a tous un problème ah papa maman Koufaki
ba mission tout ba yaki ba collègue nem talibo so que ako rendre hommage yaki président Ferré takobo sa makambo na te ezande likamde ya calendrier ndé et ça qui m'a perturbation m'a besoin moi Paris ngwana logique oui logiquement vous foutez ça makambe belé makambe to na studio moi ba tournage ba clip ba nini na temps pe ko sakuna et simba quitté mais ya wana lekini écran na tala ki emlo na ki ba son lekini écran ba tourner ba question de tuninga boye mais so ba n'importe quoi ki ngana likaki na yolo to luka bureau ya mutu wana na tazubi ngana un boss vraiment un mutu ba ne belé mabote belé bana simane to vivre abenga jeune wana hein na monika renke yolo et puis bana yolo ba luka ya afingi yolo na monika yolo kuna ba denda ba nini na ba yolo ba question na yo réponse na ngai question no réponse nanga tika na yanolae bana yolo bana méchant type pona doit lobaki donc les kambu o ils a deux personnes beaucoup ici yolo pour la mission qui tana yolo ba menacer donc après mettre avocat ba wane mungaba eza na ba artiste oyoyo bazana ba travail mokier donc pona ye aye bana azana information et bien il faut luka ba polémique mo ezanga tina finga ba grand nditi type wana amela ba bombe puis Hollandais libyen so landeli très bien azan type mobe muta ba kwiti donc le ko ba benga mikolo bombe donc bombe ya en tout cas tala sala carrière calme bana kin wana les artistes mtolo ba donc ya sala carrière no calme te ya sala carrière no calme sikara babu bitumba oya banzoko matiti bayo ka passer on comprend ngana to akoni président Ferré na président na la Coste bisika ba uta si bisoto bima yo salaka te osala kuna ba fena sokuta nini kuna ba neto souffrir ke likemba vous comprenez donc so luka makonga ma perpète il y a pas vu na calme sola poser bimiselo aux artistes nae ki oleka ne ko n'importe quoi bato ba la yo ba responsable au finga un grand homme le cas Didier Lacoste au monde donc na comportement ya famille na yo donc éducation de base makamuntu donc ça et l'autre donc si kana ba bombe donc ils ont non logique ouais BBS logique bi mystique tout développer sur mon qui OK en tant que musicien hein si déjà umeli na monde nango ya musique ya kala na vanda makazi est-ce que Ferré azana capacité wana ya osangisa ba artiste nyonso ba beta na maison mère pour ba beta un album oye azobeta na dynastie est-ce que azana capacité wana merci pour la parole omoni elo msusu pe bumi super ngwana et ça était pour na iloko wana mais vite akina calendrier plein mais président Ferré idée n'est qui bien il sent que sur azoatan a résonnant bien président Ferré président Lacoste président nani babindombe bango tout basa bana ya wera eloko oyo raisonner eza eloko oyo so na raisonner bien eza eloko oyo koko na wera eza na ba idée na ye o azolinga atika avant alimba na ye avant azonga no sima déjà président nanga Didier Lacoste asa boss asa makambo ebele président wata na makambo ebele idée wa ya président Ferré ezaki idée moko ya bien esengaki pona nga samanga jinga BBS esengaki mwana mai to pusana bango to penser na biso mais to sala eloko moko boye to pesa ba nostalgie ya ba goût akala mais pona mabeza la te biso tout sala ba en tête ya eloko yango oso comprendre mutanga nyonga azala kité mais siko ke tango lobake nani wata album neze yanga mais chanjembu mbongo to zoeza yo mais wata aboyite normalement chanjembu mais le tout fanda bendo ndoko yebia wana staff ba aigle bakutani wana ba grand star bakobeta bora mama na carton ezui disque platine non za bénéfice non ba question na réponse nanga omoni donc ekopesa makame beli mais je peux comment ba itsu bani non zo makam nango donc ba fait ba commander ba pro ba commander non ba nani ba non ba ni termonini professionnel ou si ba commander ba professionnel donc tant que d'autres soit anal kamufo ozala atala avantage na désavantage ça moni un avantage à muki en tout cas comme solira pour na à se retirer na consonité
donc pour nga président faire koto a raisonné qui m'a bien mais makambo so yaki président wera koko na biso wera yenda binga ki bango na bango tu wana nyonso ntanga nyongo nga zalate bon baka wana papa marqué bon papa nga ki na so comprendre bien papa avis na yo que président Fika Gafé na artwa na appellation Agafé ko Gafé a trop dur donc idée les a bien mais senga kinde album wana ezala bango tout basa leader net si basala ka le marquir mais so to tali bien na wenge na za chef koza chef la question nga no répondre à koza la chef là c'était aux leader c'est Ranson quand on parle wenge mais on voit Igo de la Forêt on va pas faire soto tali na maison mais ya za chef na bango non si siko étant chef abengisi batu na malgré tout na muta salsa orchestre na ye azana groupe na ye abengisi ba ndeko na ye mabeza wat mabeza te yo na expliquer OK c'est qui Paris na wana ozo bete yango lingi a contrat album amninga na mais pourquoi bino botaka dié la cause mais wata pas invité président wata invité mais pourquoi m'envoie non comprendre président wata invité mais logiquement mais alobaki wa yembati alobaki est-ce que vous avez une mission où il s'agit que le président Ouattara a un président Ouattara il a un écran d'affaires ouvert pendant avec il m'a quand même d'accord ça là on a président fait ouera so ne papa na biso ba musu ba yana ba on yonga belé parce que pour makambo na biso wana c'est logique c'est logique na biso c'est logique ta posa faire attendre na pas que président na kundoli pena sololi so eki featuring masana nga forme ndeni chamu zala na to panzana na limite vraiment ko boya mais eux c'est album ezalaka etika babane siko bénéfice wana boliango BBS je comprends na l'action pe le romo OK pour moi que président Voama a boyango par rapport à la guerre d'esprit oui ana conseiller na Paris a bengisi pe banana et tout hein mais kaka la coste nda boy pe sukoya yebisanga suko ponani au moins kazaka nkine donc eza makamba guerre d'esprit présent nanga mais pesi koko nanga igwe mbote sikazali koko nanga igwe yemoka bengisi bana nyoso tout invitation moko te yaka obite na appel na tiombo bengaka ke président de la course vraiment na conseil na Zénith Siboye en tout cas na posa na en tout cas bona côté président nanga te koko ba bengaki ete BBS na retourne en question moko pas de problème mon pote ami a président na wazanani ouais ça muninga boss nanga ça boss nanga ya musique ya musique ya faire gola mon boss je suis de nuance mon boss Fali Poupa ouais 3 fois Racel Ray Mago mon boss bien affilé bébé c'est ma question non selon ma bé non exact question selon ma bé donc bien filé à cause de présent na mi présent na ana petit présent na Wata ouais Wata mon boss et bobo bien filé pour mais bien filé na robo et ndengeni azano ninga âge nano azano pele kuna fete na ndenge makambe so ya wenge na CV ngana ya na âge pe ya na même sina nini na CV nga na obeta kingongolo bina mama nzoto bolingwa pipi piloli bala 2010 bébé ki petit wana yom tolo ba question de réponse na nga ko expliquer ba téléspectateur na pe ba comprendre bala 2012 ebe bana wana te mais nga bébé ba siwa de na kota ba boise na kota ba bende ba les millionnaires ba vina nga sonner sur mon la PC que te am réponse un peu donc na kota déjà na voyager ba ni do ebe petit wana te ngopane za mama biloko ya ba yufi ni ndenge ka saisa loba ke banzima mikolo comme loka ba publicité saisa ha oh wana bien filé banzima mo sala ngwana banzima bongo ça banzima ndani banzembe ko ba chande frete banzembe ko mika lokwa netika publicité mo saisa o ba plante osuno ka chameau osuno ka ha obo akidon papa six ça chante des frères nzembe tikalaka moni ba verso bo mama ina ya miso okolela masumu na yo na boyi osimanga na nzoto wanga to sate mais si siko so beti bo so beke bo ezali okiba nzembe lokwa ke ngana komiko banga mokilalinga se bongo na komiko banga mokilalinga se bongo donc tisiko borne betaka donc
eza bachante loka bachante loka bapiste wana basaisa yo wana lobi na ha 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 nzembo lokola ka nje kalengi la te wana ba chanson bien affilée na banzimba basala mikolo banzimba basala mikolo BBS to comme na biso na suka émission na biso oko koyebisa ba fan ya Didier Lacoste nini ba fan na yo nini na suka émission na biso donc koyebisa ba one ouais ba fan tu ya my food esprit donc ba o to ba linganga BBS bozala calme album na bino déboulement le 14 juillet awa bozomo na ngozo lekana tous les places au bolandela ba album na bino ya mboka oyo bozemba album wana. Et puis les 30 juillet oyo Didier Lacoste na ba poulet na tout ça na Luanda donc les 30 octobre tout ça na concert donc na Paris tout à la nzemba sunga makambo ya pa Covid-19 et les capa tout et les cas bien ba dédicace non na wana ouais dédicace na ngai na bosanité Anthony Mea Anthony Mea de Paris, donc Wangi Mutumogo bien, donc ça dit que oui. Soit hôtel pendant que dans hôtel boé, Wangi na ba pote hôtel a été. Anthony Mea de Paris, Mobali. Au senti pendant donc rien a dit Anthony Mea. Dans la police il plago mi souprêtre, dans la police. Na bossente Aris la merveille de Paris. Aris de merveille de Paris donc Moutoua sur la plus que les solo. Donc intelligence, beauté, donc et puis nan quoi. Baron les sous en tout cas. Nous sommes pas ça va Baron Kalombo na graisse pas sur la. Oui, Baron Kalombo on appelle ces mots de Sikazali sans oublier na Bossanté Guy Basket mon compte à deux communes hein. Mon compte à double continent pardon. Mon compte à deux continents c'est pas loin de deux communes. Guy Basket donc base na Bossanté que je fais nangai nani grand pays d'Iba mobali mbinga un garçon noble Yannick Moulala mobali ya Jenita Jean Sitawaba na Dubek na Fudicil maître Newman donc ba mutu siko sali maintenant tu à Paris démon pona maître Wane l'intelligence du maître Wane l'intelligence du sagesse hein maître Wane donc mutumoko bien quoi du droit congolais logique maître Wane Mungaba mutumoko bien en tout cas bataboye so ça 5 na ndenge limité oyo na limité au temps battle tout temps battle qui fait là ma bodina profondeur ouais massa ouais voilà massa nga ba commande ko welela yi ba commande ko welela yi ba commande ko welela bodina wana mi de couper ami de kilos to tina passe na likemba yendo expliquer bato Jonathan Bolingi donc Bolingi donc zoko na biso ebike bébé ça René donc ba question tangi ba kombo wana bana ba parler ba kuna na mboka la bongo mboka ya komona nini mboka na bafanda kuna nini gisensu bana ba gisensu wakaluka bani kuna basa makambuso bete babale ba quartier ngada na kota na bete na ba prêtre ba ona ba Willy Musheni na kana ba landri lycée ba landri lycée dans kana ba vient so ba architecte intelligent na bosana architecte intelligent quand on misu pa na Simeon Musindondo mobali prêtre mutumoko bien mon papa et puis c'est mutu siko zali émission na biso soleil des stars émission na biso to yambio kombo na ngoza soleil des stars moi demo pona en tout cas na sepeli une émission ainsi na yo moko na journaliste en tout cas na biso mutu siko zali et puis na grand caméraman na biso ba kalki pende yango yo miso pende yango to sengaka donc to fingi mutu te mais to libi rien que vérité la ba question on a kuti on a répondre yango en tout cas miso ndi yango ndebo il faut chaleur qui il faut chaleur misika wenge sengaka chaleur misika wenge sengaka chaleur donc misika ba mumpe wana donc na wenge zati pardon misika mumpe wenge ate na lingena tu non prochainement Lazali ya Lazali OK celui-là. Merci vraiment na koya na on est mais na robos na numéro à téléphone na nabi ki bana poto ba chéri ben boss lipi bote belé boss ki senga donc soki munna ko tenga maki bobo limbisa oza na posa komelanga benganga abenganga na 089 038 92 66 donc 089 038 92 66 on a BBS donc WhatsApp tu en donc merci BBS na ndenge répondra qui une invitation na biso ngana opesone merci mo panzi 100 000 au salaire biso merci BBS
Merci de nous avoir suivis. Bandeko nyonso o bolanda ki biso to sengi bino merci. Na yebisa ki bino mutu tu boko senga nga na oyambela bino e. Ata bo sengi nga Yesu to yambaye. Blague écoutez. Ba big dédicace na mon ami personnel Glody Kipeu, yayo ngwana Glody Kipeu, Riti Lomboto, Francine Kikasa. Na bosani pendant moto effect de la mode c'est dans Nara. Ya Rose Ngoya likabwa pembe. Merci. Na Cédric Bola, ba big dédicace na mon ami personnel Glody Kipeu. Na répété Glody Kipeu, Riti Lomboto, Bénédicte Ndala, Judith Mayala, Francine Kikasa. Moi c'est à Mwendo. Blague écoutez. Ciao. C'est Matika Songo TV, Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Eh garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. On a bato kete belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon bébé. Les vents.